Bonjour, bonsoir. Selon l'ère Oyo, bino bokotala vidéo Oyo. Vidéo Oyo, eza vi suite penda pona ba fan club et Amérique. Oyo, baza ko soutenir maison mère. Na stratégie Oyo, toza nango pona moment ya lelo. C'est plus pona na yoki élection iso salama. Biso pe na Amérique wato ketima beaucoup côté. D'abord, nazo félicité Leki Nangai Petia Banka, Golf Kizola, le président Yamond. Parce que nan notiki en côté. Leki Nangai na félicité au Makas. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup travaillé. Travaillé moins mingi. Travaillé à trop. C'est vrai que Ikakata no nabasika et nyosa musala ezangakate. Tu as beaucoup travaillé. Makambo ezalaki pe belé de gauche à droite, oya lobby, yo lobby, tout ça. Mais na félicité yo. Tu avais les nerfs solides. Parce que vous êtes la présidente na Katia Fan Club. Il y a maison mère. Kunande Zamatata. Namona na ba fan club mais il y a maison mère. Mutu mutayaka na idée na ye, mutu mutayaka na makamu na ye. Oya loba boy, e ganga boy na ebité. Pardon. Mais na félicité yo makasi. Vraiment du courage mon petit frère. Nzamba batela yo lisusu. Na ebité pourquoi tu voulais olingoti comme place wana. Ba raison yo moko yebi yango pour kotiki yango. Peut-être tu as beaucoup travaillé, tu voulais laisser quand même Moutmosusu Asala à accompagner yo, à continuer Oyo, yo Okoye Kosalate. Merci beaucoup. Je t'encourage encore. Mais toujours Zaka Kamwana ya maison, mère. Et vite là, nazo kende pona Amérique. Quand je dis l'Amérique, c'est Canada et les États-Unis. Namoni candidat ya Pichumbongo. Pichumbongo, c'est un garçon là que je connais très bien. C'est un monsieur, un responsable, chef d'entreprise. Il y a mon néné. Mais c'est un gars très bon, vraiment sympa. Il parle très bien. Et à cause de très bien à Batutu. Prévenez qu'il y a Sala Fan Club, à Sala qui les Werasonic d'Amérique. Il marche très bien, il tamboula très bien. Lelo, on a posé candidature pour comme président, il y a fan club, il y a monde, à remplacer Golf Kizola. En tout cas, on te soutient dans Nyonso. Na sengi na bana tout y Amérique, pour soutenir Pichumbongo na candidature nae. Je sais que c'est pas facile. Mais jusque là, na monique en Amérique, tous les gens na Pichumbongo. Nzamba batela ye, nzamba pesa ye makasi. Nabi kazana ba idée belé ya bien. Oya koko travailler nango. Azana ba idée belé. Vu surtout ya pona mona ki alobaki ke na les 12 juin pour le conseil à Zénith, azocha jet privé pour na ba fanatique au balingi ba kende nae ba kota à jet privé ba kende. Moi j'avais des doutes au début. Quand on a bengi, est-ce que ba prévezali tout ça bi yaya nazocha aline na place on azo kene kotika ba compte nanga déjà ba dépôt pour na ko réserver. Pour nous réserver. Alors, à Kende qui réservé, à Benga Kinga, à Epsina Keno, à sa réservation nanga, tout ça, il m'a envoyé des papiers, na mona qui réservation à ça, il m'a dit pourquoi tu n'as pas filmé à Bikeno, c'est notre politique à Moussala na bango, ba boya qui va filmer. Mais journée oyo, na aussi sambongo, tant va remettre un bloc autour, na ko filmer yango.
mais koluwe pe jet privé yango pena ezalaka nango motuya pena te peut-être bato bakobanga yango soki ndenge nini, mais avec Pichu Mbongo je sais qu'avec 20 000 30 000 40 000 eza nango eloko te mpo na ye ya kosala yango. Mais plus to soutenir ye na candidature na ye, to pesa ye vraiment coup de pouce, to soutenir ye asala eloko asala oyo alingi asala, totala kaka ba innovation nini akoya nango, totala makambo nini ya koya nango, vu que peut-être akobanda esika golf atikaki nde place ya kobanda mpe akontinue asala oyo akosala. Mais na kosenga na bango il faut débat moko ezala entre ba président nyonso oyo bazopose ba candidature, moto na moto apesa projet na ye eza nini, eloko nini ya kosala, peut-être totala oyo komonaki eza bien, bon fana tika poni eza nango problème te. Mais en tout cas nazo soutenir Pichu na ye bio, tu es vraiment fort, okende bien ekozala pe bien na ndenga malamu, nzamba batela yo makamno ezala bien. Lui c'est le pape, ce qui est en train de parler là-bas, c'est le pape de tous les bayaka de Bandundu. Ye wana Jonas Mbese. Alors biso nous en Amérique, na seng bino ban Amerika, Wera America, les Wera Sonic, bana tout, au bazana Dallas, baza partout, éparpillé partout na Canada, à Vancouver, ou tout, bazali. Alors, en tout cas, bon soutenir Pichu Mbongo, Nzambe, ameka kopese sous mayele makasi, parce que c'est un chef d'entreprise, hein, dans la compagnie monene, Kouloué jet privé, ça là, comme côté, je sais, comme à Sali, déjà, il m'a envoyé des papiers. Si vous voulez, je vais balancer les papiers, mais ils appellent bien été. Babylon, il faut secret, ezala. Moi, comment ma kamsou ezala. Alors, na soutien, na bengi, na sengi demande, pe na bino nyonso, to soutenir Pichu Mbongo. C'est ça. On a sa voix, il y a le pape de tous les bayaka de Bandundu. Na yebi que vieux Mbosso aza na parlement. Papa Mbosso, mes respects. Ngande naza mokonzi na yo na Bandundu. Yo za mokonzi na parlement. Ngande mokonzi na Bandundu. Mokonzi na Bandundu yeyo. Le pape Jonas Mbese. Alors nzamba batela yo, apesa yo ebele. Bo soutenir toujours maison mère eza lokwa libuma mama. Tobi ke boko zo ba contre ba contre molema pe ba ko bima wana ba ko ba makambo belé, mais bino ba to poser ba candidature boza na banel solide parce que wenge maison mère eza li panangu baté parce que ba fan ba yaka mabe ce qui yindi alors bino ba to zo esika yango boza na banel solide na bi ke leki na ngai golf kizola azalaki ba sans chaud. Ce qui m'a lobby pas répondre. Il peut tout ça au mais c'est vrai, il est kinango. Mais à Oumeli, à Salpe Moussala Nekitoko, Toko le bagnon sauté qui est mabé. Non. Il a très bien travaillé, je te soutiens mon frère. En tout cas, on a félicité au Makassi, Golf Kizola. Merci beaucoup. Ce qui un jour pour l'union zone sous na place, non. Toujours place ça nango, porte ça ouverte, pour naïonde konanga. Alors, c'est ça. Biso za wana pona ko soutenir yo. Toza pona totala onio se kolika liboso nzama batela yo mais bocha tembete jet privé pene ezali Pichu Mbongo a signé jet privé ezali na yo ki déjà ba débat ba tunes bazolo ba tel kosi a cosité na moni yango pene ezali ba ke pona ba covid makambu ba changer on ne sait jamais mais à ça tu déjà moi déposit na ye makambu se zo kende très bien. Alors bo soutenir Pichu Mbongo biso nyonso to soutenir na Amérique na lobby na Amérique to soutenir Pichu Mbongo o baza pe na Europe wapi partout o balimba soutenir Pichu Mbongo. En tout cas et vous allez bien merci beaucoup na pesi batu nyonso mbote nzamba batela bino. C'est Jonas Mbese le pape de tous les bayaka de Bandundu so na yebisi bino ngana za yaba tous les clans wenge lelo wenge ebimisi batu ebimisi lelo tokolo bakut pa séparation te parce que et ça eza o tozo mona lelo jiba sali BCBG
tilelo azo continuer kopesa elengi na BCBG. Wera aza na maison mère azo continuer kopesa elengi na maison mère. Tata Mobitu kuna bimisi pièce contre pièce na tona azo pesa elengi nango. Tozan na évangile selon Wenge Muzika. C'est ça. Tozan na évangile selon Wenge Muzika. Alors on va soutenir maison mère Nzamba Pambola Bino. On peut soutenir de gauche à droite Nzamba Pambola Bino. C'est ça. C'est Jonas Mbese. Merci, bye.